Bandeko mbote mbote bisika nyonso bozali bozolanda ngai nga ndeko na bino Simo Poso Lobito mobala pembe na Dubai libanga Gologota mobala leki libongo nelengi bajalu bakufi bafoko ntepe bakufi lala lulala Simo Poso nga wana mbwa rouge keba nyoka akoswa bino omoni Congolais bondima nga na sima tangu nga na yaka na mona kana musika tangu na yaka na misusa alobaka après bobengaka inoko bakeina ipupa olobaka makambu ya solo noko bakeina ya solo bila blofi ya ngaso na solo semino na yebi na lobi mino likambo eko ya kapamba te ebi ti ebi misaka mbuma mingi bomona kiawa na lobaki boye komona ngo na lobaki soki nga na zoloba ya nga na mona kana musika keba nyoka nga wana soki na zoloba misuku tu bakoyina nga lelo bana mama na ndenge na zobisa bino parce que ba Congolais bosa tembe lokola kale so sika ata ba zobisa bino likambo bondima ngo te ete bondima après tango ke monana ba Gaulois bana Jérusalem bo yawa bo vanda eza ferita mboka na biso Kindigu vanda wana lite akanda yaka leka wana vanda na Botswana ilunga na oya ngosi na bosa ni kombo na ye nani na bosa ni kombo na ye opa yaki wana délégation nyoso oya kisiko yo oya uto ya oleka bofanda wana na kiti na kiti te bofanda kala ba kiti oya milai wana oya po bofanda kitoko to so na bino bagolwa bino bolanda bango sima o moni ndenge bino boye wazo yebisa bino yana bino ngana no bakali kamna blague te na zanga muntu te ya ba sentiment na boya ka mukola suka patuna nga ete oyebake loka nolo na bino faites attention bozana risque ndena sanga na olo baba si ba yininga ba comprendre te na yebi kopo ndeni soki bote tembe tolela bibembi ona zo bino blague te na tangi bino na si tout le te akanda faites attention bino na kindingu na ilunga na nani lususu oya mwasa keba mabe koti France mabe koti na yebisi mino ki ndumba su permis akomema nani toyebi te keba nyoka akoswabi na tangi bino parce que na ye koloba bino likambo ya sérieux soki bosali erreur tokobeta concert te bandeko bokanga date oyo soki bosali erreur concert wana ekosala matata parce que bapiège eze ebele nayibitina Jérusalem bofungula miso ndenge Yesu mokapa Jérusalem bofungula parce que Yesu sa amatekiti amatekiti bino mutu ni nga tsobima po ke desu n'Égypte ozana kata Jérusalem ko luka suni n'Égypte babi bokomona subatwana bino bolingo mona bokomona pe et loko moko baso prepare bino ba golu nani ba Gaulois e ko ningisa mokili bofungula miso fungo la miso ngana sa no nazana au milieu du village soki na zo telema likambu faire gola au fungo la miso zala ma yele na makote nyo surtout même l'administration ya ekoningana et loko moko ezoye ko beta ngingo ezo risque ke omoni nini wana arena ya nini ya Suisse tout ça na yele parce que ça fierté mboka na biso fierté ya ndeko na biso sobeta parce que ça lokuma ko mais mingi ba olinga ngote ba nzube tele mikuna ya mukolana mutaswana te mukolana mutabunda te parce que eloko que sala mananzela ezoluka batimiso bakufa bana mama ngana beta le solo bibete la te soki na beti na yebi ayebi ndenge nini na fana kakati nga soki na lobi yango wana kidingu leki nanga faites attention to wana poussa na yo parce que koninga to décevoir bato omoni kabino no soboyi wana yaya faites attention na masanga na bako bato baso sala ba misu basiba bakote na kata masolo na lobi oya kusilika sili
omoni kaka bato misusu bosala na bango oyo boye faites attention osimba touche délégation na bino boye baza na besoin to mibale to misato balala oyo nazobisa bino vérité omoni boye poto nzambe aza ngulu lite ya kanda bolembisa bopesa bato position te muto nyonso akobengwa apesa kado apesa sikoza komema na loyenge te baleki nango nazoyebisa bino na telemeli likambo wana parce que so na bino loba nyonso na kopanza mboka soki na bino loba mingi na kopanza mboka bokopartage mission oyo parce que eza bariske makambo abe mortate oyo en tout cas nga Simon Pierre te biso badisciple ya Jésus oyo bana kotia Jésus boye ye habite yo posa matata zwaka clé oyo na tikeli oyo ekangami likolo yango mpe ekangami na se yango nga tiko ndenge nafungula yango nayebi bino makambo na boyeba bandeko bakende bwawo bakende ya faites attention surtout na sotelemela na ilunga na evite ya kanda na nanyoyo kindingu baleki nanga mabe ekoti wa omoni eloko nyonso moto akobenga yo olia komeka te tricage esalami ya makasi balingi basimbisa nete faire touche ya makambo mosusu na bino bandoloba wa na boma mboka bagolwa bozala mayele mpo na le 15 oyo nazosongela bino parce que mabe moko eza kuna mabe moko ezoninga ebima mboka ekoningana dernier coup de sifflet moko ezoninga ebetama le 15 wana to risque misu batie vraiment ko nzoto age batie makambo age liwa nayebisi bino bozala mayele nayaka pamba te nalobi oyo wuti pa nanga nakobomba yango te bakamwe natangi koma motu te me nabika po faites attention kosirkile komi kaka boye bato natangi o délégation kaka oyo eyie tozoriske tozanga mibale soki botie tembe tokozanga mibale kindingu leki nanga za mayele zala mayele kitisa toza na posa na yo parce que toza na posa ya eza firita mboka na biso ndeko na biso azobeta leki na biso azobeta nokwa bana azobeta papa leka bana azobeta papa kulu nde bino mokobengaki papa yerve na bino eza mpe firita mboka na biso eza lokumu ya mboka na biso ndenge ezokende nazoyebisa bino lisolo oyo soki bokozwa yango na tembe tomona yango kala te soki botie tembe c'est à vous de surtout na telemeli bino wana obokena kosala basene bakote misusu faites attention yaya bakangeli bino guti moko oyo erataka te okozwa mpe mbele nafongoli soko bino bokoki kozwa mpe mbeli na poison ezolekana yango na émission nasali yango déjà ke mpo na prévenir bino Virginie, faites attention. Yo bakosimbisa touche moko ya makasi. Zala mayele nazoyebisa yo. Zala mayele. Mutu akosimbisa touche yenda koboma yo. Faites attention na bato nyonso bakoyawa. Kokene bulu yekete, kokene pe na riate, kokene pe madaila te. Keba okosimba touche. nazwi lisolo musika nalalaki babinoko simo bete loko na boyi ngabi babi eloko ezoya kuna ya mabe eloko ezoya natangeli bino bato wana bagolwa bozala mayele omoni conseil ndenge ezoki eza na nini wana oriske beta te soki bosala erreur te parce que bato misusu bakolinga baseli loko moko wana mboka po ekufa toyebi te so bakobuta wapi
Au monde c'est na bimisi boy. Ba misu ba ko mutunanga. Ako yeba de solo yo ndenge ni na yebi. Au monde nzamba sala grâce na batu na ye. Parce que yaya ngana za mutu batu. Nga soko yini nga soko za mutu misala to na réveil. Na kotika te fere azande kuna biso congolais aza mopaya te mwana mboka bande kuna bo soutenir mwana mbali wana mais loko ezala te parce que sina bimis ya pole loko ezala te bo zala ndima yile tant omoni na moment o ndeto so kendele bato na tangi to encadré na luba parce que bana mama na zonge le soit deuxième fois ils ont risqué tous en ami bale awa na zo semna zo ko sate on na zo semna solo na boko tanga na zo semna tozo risqué ce qui mélite de poison ils ont circulé ba se ba tout manger ko ba banana ba to na ba kinde na zo semna le sola solo Mon pas au théâtre, t'aurais pas été. Concert, oh, ya nini, oh, ils ont bien tambalo po, batuba qui est sukona, ba mata na Pentecôte, et qu'on s'en délika. Pentecôte, il belat. Et lui, mosata quitter, batuba comme le babalang, yango de asuka, yango, ils ont bien tamukul, toroke kota kuna, Pentecôte. Moutou ne sont le mouchoir à pembe, parce que ça Pentecôte. Et lui, mosata quitter, il n'a bougi. Comment ça n'a bougi mon colo en gote, et ça Pentecôte. N'a eu fond la bino. Na Pentecôte tango Yesu abima limo santo kiti na kibatu mutra mutalobaki na langi na ye yepe fosa na ni loko na sini oye lobi la langi no ata bouger no solo bana langi parce que bouger ko pela kuna parce que mutra mutasolo ba langi de kuna bouger na ni na pembe ko sanga te mukolani ke saka blanc na kata maboko na yo ko sanga bouger te ko sanga nini te epepa kini epepa. Parce que ceux qui te salient rare, bagoloa, ngana beta ma solo bibete la te, nazala ngape monta ba sentimenté, nazo yebsa no li kambundenge zo kendele. Bolong la distraction. Parce que ma bezo ya, ma casse zo ya. Ndenge na to komi de 15 c'était to simba bandi kuna biso bien. To sana ba ma yele. Ndenge nendo to komina si les 15 te to batela bango po bango batumi bazo c'est la bango parce que batumi sobe ba ko beta kuna ba inviter msuba ko ya bo batela bato yo ona zo songela bino délégation bo uto ya siko yo video bo pansa ko pona ba bino mtu ko ya siko yo bozo risquer bozo risquer poisson mako ya na so tanga batumi bale bazo risquer bakita barata ki bino déjà ya mbalo yo soko bo salere boke ona loba kite na tangi na ngakoma mutu te na lobi na ngadi kamu kandi na zoloba eza o te mutetete na tangi koma mutu te na lobi ka ki bo rataki ya mbalo yo na mbalo na sito ba conseil batumi so ba ko beta te wana soki bo risquer te ba golo bo batela bandi ko na bino na malamu ba yesika ba yibina makamu bien te ba batumi susu baza na position malamu te pona ka ba pesa fere passe et loko batso ngaka basala ko po ka ba pesa fere passe azala ko na suka conseil bi parce que soki loko esalami fere pa na ye au conseil wana ozala parce que des autres de mususu ko bima to des autres c'est que bimela to bokoyeba te boyoka misusu bako katana ba mabo bilongi misusu bambe ekozala so bo préparé te bozama yele wana zamboka mususu suisse sakana te boyebi yango bien bato basala ba technique bele ba kusala kuna boki bana Suisse boki ne wulu wala te
suisse eza mboka moko keba nyoka azanga mawa nkomo na yiwana azanga mbanda mboka ngoko babengaka suisse azanga mbanda yango wana ngala ekoloba kaka na ekofungula bino miso nde balobaka fu na ekofungula bino miso surtout delega na lite ya kanda zala mayele nazo insister lite ya kanda zala mayele oye poto atembi parce que bazolo ba déjà oye poto poto moko pona ya tembi nzoko ya tembi te zali kama ngolo na bandi na yo nano ngada oluba na yo ya na yo kanga muto nyoso ko benga yo o alinga apeso a offrir quelque chose apeso ni koke na ndako na ye ezala nani aya ko peso to bokuta na bo apeso yo kozala pe yo moko te tango zozo eloko wana sana moto bino nyonso na soki balingi babenga bino to na bandaki na ite akanda parce que moi makambo se bile na mais ça va na lobiki bino nyonso ezala Virginie bino muta okabele loko te yaka na kopi komeka te na yebisi bino wana ona doba komeka te bosi batushi tokozanga bati miso bakobeta concert awo pona esengo to koma na mawa oya tietembe bomona ngo ngata unayaka unaluba kaka mabezu surtout nde boza wana mawanza bezana bino kaka nazokosa bino te mawanza banda boyeki to liloba nanga na lobi te mais ntango nayoki likambo oyo nayoki yango na santi te ifo naloba natengi koma mutu te nalobi mpe nini te nalobi kaka bozala mayele okondima te mutu ana mutu akosala likambo aza deja trike aza ne yuda oatekaka yesu bapesa ye nyonso me toliaka nde tomelaka me yuda keba yuda azotambola ndumba azwi permis akomema nani toyebi te ndoki abali muyibi baboti ndumba sombi fuati mama nani akotikala na ndako bango nyonso keba nyoka famia mabe wana bolelo so na ndonge nana kobika lala mabe koti mawanza bezala mabeza makasi yango na bokolala na bifuna bete loko oyo bopanzango botsango na bastati eza eloko ajete soki bosali erreur tokosanga bato oyo bana mama nalobaka likambo moko ya fere awa te ngabi fere gola faites attention na bamusicien nzo mingi bakoya te okoya ndambo ayaki ndambo te bobenga ye nga te aye te eloko nsima eloko emission ezawa na bafere gola faites attention okoya na bato nyonso tu te tosukaki wapi yanga so nazoloba eloko nayo insiste seki mabe eza na kati nalobaka yango awa te ngabi fere golo koya na bato nyonso tu te ayaki na bato ndambo te me oyo nazotelemela bana nyonso oyo baye awa yaya tozwa na bariske na bana oyo bino bozolala me makambo ezoleka na se ase tozoyeba te keba nyoka akoswa biso ndumba azwi permis akomema nani akomema bango azolukaka amema bango wendaki ya mbote au revoir bakota na Jérusalem parce que na bakota Jérusalem te basaka libanda basotepa te il faut siko bakota Jérusalem tango bakokota parce que mukolo bakokende kuna mukolo ya Pentecôte mutu na langi na ye na bougie na ye na pa kopi siko bani bazangisa mo na bakota Jérusalem bakota après Pentecôte et limo sainte qui était bango bougie kozanga te bana mama na lobi na bino symbole wana bozangisa te na webse bino tina po anye na lobi na bino bougie mutu oyo nyonso akokende conseil kozanga bougie no te naki fulafula ya pembe mema kaka bougie parce que bokopelisa yango ekoyinda boyeba ntina bougie yango mokolo yango nde bozokatisa ngambo wana mema kaka bougie na yo na lobi na bino na insiste
kozanga bougie te. Kozanga bougie te. Nayebi tina. Kozanga bougie te. Eza makambo ebele koningana wana na bougie na bino wana. Ngana lobi bakambo bakondoso bakoningana kote bazali na lobi ka bougie zanga te ne lambalo nande to fula ba mo nini na mo ta pembe kata boy yaya bokomona bino moko ba nazo c'est la prime d'activité na esanga ndeni nazo zena pa na bino na bangela kate na kozwa la bosanga ngote yaya kozanga te na insise asuka bosanga bougie te bougie na bino faut pelisa bo kasi moso so nini limo santu kala boso kene bongo poane il faut na yebi simino tina na mutazanga bougie te bosanga te ona lobi na bino na insister asuka faire gola yemo spera ozana bougie bo pianga soka bo sanité a ozana ngo a okamo loko nga na lobi ya bougie yem sasa na ngona kata bongo a comprendre muto yo ayi bo zanga kaka bougie te muta oke na bougie bo benga ngo ba noko simoza makambo bougie loko zanga te bougie ezanga te oya oyoka ayoki opa ko sala na yete asala me bande ko nanga ona tangi o ba ina délégation awa faites attention poison se circuler na liwa pizana kati merci.